Bako utiliser makambo wana pona ko faire tomber. Alors Macron nga za za pe prudent on moni azo djembe la biloko atoza kaka boze. Fali ta ba longola Macron na pouvoir. Tant ba procès ba nolanda Macron. Bo tanga date ya delo. Bo mona fali sera le kani kaka na mission so mettre ma Macron au boyango. Ça bo tete boze ya toza a. Ah oui, il est comme ça. Ako boyango. Tanenga uwanga na ka nani R Kelly. Alors, ça fait longtemps, je l'ai jamais vu. Awangana Kofi. Oh, non. Longtemps, Awangana Kaptozaka Kabozi. Ako Wangana Macron. Bon, moi, la seule qui habite même ma photo, ma vidéo, à Sala Macron, à Diembela. Ako Longolango. Bon, continuez. On a quand même l'opportunité, maman belle. Les jours, ils ont à tes conseils, jour, peut pas au fondation, papa, au kilo, là, au babote, là, et bana. Ndoki. Mutamatani na sa keke fa luba. Nanyango, c'est qui? Mam, tu veux parler? Ah, désolé, je suis montée par erreur, je suis au travail, désolé. Ouais. Oui, Tobando Lobani. Maman Macron, oh. Oui, oh. Eric Mandala Koutou c'est des douaniers Eric comme pas possible. Hein? Entourage n'est pas bosangi ça ina falite. Ouais, Tony, vas-y. Bonjour Bédesle, bonjour Bande Konanga, bonjour Bande Konanga, Bagolo na Bagazator, on est ensemble. Bande Ko, Nanga la Lobelo Romo, Moni du Kobu, Ndeng Bolobi, Batubele Bao, le baron a CP na ba commentaire. Opportuniste, il y a au Saranate. Opportuniste, c'est banda déjà na la poto. Complexe à qui ban la poto. Motobo, ça n'a pas été que bandeko, tu le vis que bandeko n'a besoin de se rebailler à tout l'ini bango. Mais la plupart bandeko, bah, ou tu kobaye, na kimukolo, bah, ça y est, moi, là, complexe, on a qu'on rattraper le temps par rapport à bah, oh, bah, ça a déjà awa. Et par rapport à Ndeko, par rapport à Saint-Denis, c'est parce que c'est juste un maire qui est à noir. Et le Azan noir a voté il n'y a pas longtemps. Et il y a un changement, il y a politique qui a fait, c'est ça, là, ils ont muté. Et Négzana Macron, groupe bateau, benga, on va des fois, là. Groupe on a été dominé dans France. Et groupe on a sûreté qui est éthique à l'attendre Macron à cause là. Donc, lui, comme il est là, il peut pas aller se placer maintenant parce que Aïbna nous tenait et Kende. Donc, on va le dire à Kende, pas nos Kwana, parce que nos Kwana, c'est côté au bazar contre Batouana. Et ça, il faut pas naïe. Donc, Barbim, c'est faux. Et c'est pour ça que moi, mon écart, là, tâtonné. Oui. Azo tâtonné pour naïe, bah, ceux qui ni tant au moins que groupe à Macron et tiré dans pouvoir, même si Macron a soutenu, Moutoumoko n'a qu'à tirer groupe à Macron à pouvoir, au moins, on tire à la côté Macron. Voilà l'opportunité. Opportunité, exactement. Il y a peine côté on a peine à Zotal et là on a ministre. Il y a un bon monique na Saint-Denis m'a invité à Boya. À Boya parce que soit il sera Kekuna et pesine ta kek na couleur wana mususu pour na campagne ya sika. Tu vois. Et comme bon mais le là à côté de la groupe à bateau bazala biloko wana ya ba occuper industrie et ba on doit occuper ngo soit Kekuna pesi faux. Oui. Parce que groupe là bateau na ko ba mingi na terme. Comment bengi nini o a politique papa. Aye bien nga osala makambo. Est-ce que ba signification makambo loba aya. Aye BDS le loba ngo na live. Je pense qu'il sait pas de voix français on va apprendre ngo mais aye ba mot penan bien comme il faut. Ba mo mususu boitiza na. Non mais oye bien que yazala ne ka so ayoki ka mona ba milliers kuna ya bana ba koto. Amemia na Congo kuna ekomi oh les séquences. Au moins les séquences wana noko faza ayoka kana ba studio ba daza ba nini wana ayoki oh les séquences. Oh, vous allez voir les séquences dans les trucs. Allez, amemia wa yebibi non. A combien prenez vos feuilles, des stylos, notez les séquences dans les ceux qui ba benga nini. Na podium, vous allez voir ça dans live, dans les séquences, c'est Sir Noko. Soko Holanda, c'est Sir qui est dans le studio Mombo Yabana Bakoto yo, à côté de la kata yoki di kambwana ba séquence wana. Yangwana yaki nango.
Besoin du matin. Fallait bien ça politique. Mais côté mususu aboye kokeni, mais côté mususu akenda kolia papa. Allez, bazokosa biso fali tomona ye na ndeko ya nani moyina biso ngambu kuna komezaka nani tata na kingolo kwa dendo wana mkendi officier na yeso ki ministre soki nani wana ambassadrice soki nani bakanga ba photo azana bango fali tomona na Kagame fali tomona na nani siko na muto ayembi babaki mama Denise na muto abeledi Kagame nana leki muto avani na Kagame mesa mona na leki fali ka makambo ba proposer ça va les Amazon makambo ba proposer fali yo soko ça ra politique omoni même ko s'afficher na bon ko s'afficher makambo ba proposer Gims o ba proposer Gims c'est pas ya nani Gims aboye milliardaire wana ya Bill Gates qui est dans la Bill Gates so ba bengaka fali lelo nde tolo ba bonde Congo nde so ka bonde katinde ba basi ba kufi katikati na Congo alinga ka mema mai wa iloko ala cheki na alinga changa na vaccin wana Congo lero nde to lo ba boye parce que ba proposer que on peut nani Didi Stone na mona ba parents bele ba no tele na Didi Stone ba comment finga Didi Stone peut ba proposer que pe loko mais pas na Bill Gates te mais nani na makam na bango ya ambassadeur de Swana ba proposer que Didi Stone mais soki karande ba tombola téléphone ba bengaka fallait pas Bill Gates nande ba taki jet privé Bill Gates ya ko zwa Gims et que ne quitter na résidence na bango kuna yaya bazwa paquet chocolat ba pese po yemo kutu Gims à lobby je ne savais même pas la somme d'argent qu'on voulait me proposer na yoka kina kutu mbongo te j'ai dit carrément non parce que je savais qu'il voulait mettre un paquet mais imaginez ça ba pesa qui fali lelo nde bozabo batu musu ba ngaba kufela batata mwasi ba musu ngaba kufela banoko ba musu lelo ba kufela batata baleki ba musu ba kufela ba cousin fala ngaba boma Congo katikati après il s'en fout complètement taliété yo kaka ba ware ba comment bina niveau na binote fala ta camarade Bill Gates po ya ngaki na nani kuna ko kanga ba photo nani tata nani directeur pour directeur ngati karater angaka kaka jiembe na kata jet ama modèle directeur ngaba na kulanda bana soka kitika na hélicoptère na kata lupanga Bill Gates wana kaka na manoir wana so panga kita na manoir wana yazo denda wana fali marche anga changer de marche anga tenga mela bino mupanzi ya bonga bo mela mayawa mama wana ngomo na ba misene so mikie wana kao manda shata komo nguluma nyana komo nguluma bola soki nyane kenene bengu bibles bula ngulu wera kutu mama were bonga bomona wera kanga ko tema porta fali ndo rande akendo bomisa sankara ngala no lembola wera makolo waka wera saka no wera ti bonga wana pe ba filmer sankara lembola fali makolo Bill Gates ya bolinga bomona mambo mona wana ba mama ba bloka bango chance mais si la mana message no ya en wana si la ma Stilama. Oh, d'ailleurs, kutu ndenge zana pe, d'ailleurs, ndenge zana kutu, ba place en PDG zaki déjà na mouvement nango deya ba sombaki. Eza nango pona ferete, ba billet déjà misile nango, ba journaliste botika oloba lora ndete za concert anini. Wana zolo bela junior luyere. Wana zolo bela luyere, mutaza olo bela kambango. Wana problème na yesko zani na kati. Azolo bela luyere, mutabanda olo bela kambango ke, nani faire ba billet no te sidi kutu ba bakisi ba billet mususu. Yesi ko choqué. Donc batini ya que abimaka médiatique ya ba musoba. Énergie azocha tu sais qu'on a stade de France là-bas on te poigne pas cool ça stade de France là-bas parce que déception te ba pesa ba on ba badge ba esclave à vie considération malonga kutu ba opesa bino te ba pesi ba considération te bomoni fali ndenga utiliser bino toloba na bino ni fali quand il a tant azada na réussite déjà bo bundeli bo tokeli déjà abwaki si bino maintenant comme il a besoin maintenant il y a service na bino parce que on a que faire sous des projecteurs et tout il y a monde entier oui il faut toloba vérité il y a monde entier ça monde moko eza match moko elega na ba chaîne penza etangama international et tout machin ya wana ye atindi bino lo ba esclave ne susu boya esu ko rendre service ya wana na ba ke manique malgré azane liboma mais à un moment donné mutune ko quand même ko raisonner azonga juste
ayeba quand même ba valeur nena ba limite ni na koko dépasser te mais ba bizengi loko abino ba MS Fali ayebi ke ba chaîne wana ça coûte de fortune pour artiste à fouta ba chaîne wana à ça la promotion na visibilité ne wana. Ah oui. Alors papa Hervé va passer à la chaîne là à payer le côté, papa c'est qu'à cacher na à l'école ya Betty. Fali azoyo kamote ma passe kanda so nenga melaka ki attention, je vous jure na comment Nzambe. Assis à ta plaquette. Leslie, Bobo, ça n'a été logique que les stades, un stade de Papa Hervé, même si il y a Congo, mais les stades, il y a une configuration stade. Et puis c'est déjà image ou éco ça là. Image mususu. Et quand na carrière. mais c'est au bon sani que fali ba beta ka concert na Congo na même si batu ba kota ka tezaka piaka. Oh ba beta ba bengi saka na banani comme neza na Camerounais au Samuel Eto'o machin. Et beta kapeti. Ba bengi sa fali non? Hein? Est-ce que concert na baba nani pourquoi bo bengi si ba fali? Bede fali abetaka tola lobaka boy. Soki ba bengi ngate. Hello Kwana is happening solo. Hello Kwana faire longo liango. Longo liango. Yeah, mais hello Kwana déjà ba longo depuis ba francophonie bani. Et faire longo liango. Longo liango. Longo liango. Père azo di nani fali azo digérer ango di. Le pene le mot primordial là, ça pene on a la raison le colobien parce que on est choquant mon faire déjà ce qui ba bengo te ba robenga nani faire déjà ça les lango c'est on a expliqué bino ezaka ke faire azande matala na te BBC faire comment ça la makambo ebele na privé na ba konzi BBC c'est juste que c'est comme la confixer na ko tuna mi image ba konzi te tolo ba makambo obiso to palper tala de tokende ka musika avant matcho ebetama président FIFA ya kana Congo pourquoi ba bengi pourquoi pas Fali a digérer le côté parce que ayebi ke BBC la chaîne oyo président ya FIFA la chaîne oyo eko capter makambo oyo eza makambo Fali alingaka. Fali ayebi ndenge nini artiste se vandaka ayebi ango parce que ayebi ke ba chaîne oyo ko capter makambo oyo ko filmer makambo oyo mukili mozo tala ngo et alors ye voilà alinga makambo wana ekwena bokazo pa na ye et puis Bobo yango wana mute kolisa ka CV na ye siko ambutali balobi e faire mutasko faire azasko excellent parce que yeso alekana ki wana asala tanga ngaka yemba nga tike même batute nga profiter ka na visibilité na ye mais faire ako profiter na visibilité okota ako captiver plus batu na façon ko yemba na eloko ako présenter na nini o faire ako donner alors fallait peur. Je vous dis, fallait peur et à la ferrer. Ça va bien, on a besoin de ouera. Il y a un hélicoptère. Il y a un gars qui a besoin de poser. Mais le corps va bien faire. Il y a que faire et sera les cagnes place. Faire à l'eau là, muta sumbia tiki bina solanier. Tant à keina simango solanier tikali. Tikali, oui. Yangwa zoe ba ke ko ba mi konzi ba kotala. Mu continue nango lisusu prochaine occasion oya ko proposer lisusu ka ke faire face à nini aza ba nini abongo mona fati moko za na terrain tala match. Je peux juste intervenir sur le mot bande konanga Bobo ça n'a été que configuration il y a stade ils ala que tant on t'a stade à vous mais la rapport na ton disango mais là c'est une opportunité dans un événement grandiose par rapport à grandiose voilà. Donc, et permettre de faire un des mois au et puis répéter que dans le sens que celui qui fait un taper stade à Mounene, bah au moins qu'est-ce que faire est capable de produire dans un stade quand on est dans un stade. C'est une façon de miroir, on est pour le tout à l'heure une sorte de miroir. Oui, que Black ça déjà fait comment il peut jouer tant dans un stade. Et celui qui fait le catch concerne un stade et que bah moi ma comme les cas ils auront plus de facilité à recueillir. Oui, mais micro. C'est ça. Et comme na oye bisabino, bande kolangai, noko Tony, Fali a peur de ça. Moi, baton soit bimi, o ezap malobe outi na ba groupe na ba WhatsApp ba sololaka. Bino bokende ka bo ndotere menango. Bino bokeka parce que fallait ebe ki tano ba démasquer ki ba muya yate. Ba muya banga ba jouer ne loko. Banga ba beta ba bale na bango c'est ba déclasser Papa Hervé. De ba pesa ki image la présidence que faire azan na comportement ma be faire so ba benga na makamba za la kate faire azon kate. Aebe ke ba muya ya ba jouer na likambo oyo ba plantele ba coinde ba sala ka ba kazele yango ba formuler formule o banga ba zokela ba placer
fali. Siko lokola ba démasquer ba mouya yake bango batu. Ba sala ba jewana. Ale ba mouya na minute opportunité na force ya ko sala sous plan ya ko placer fali place wana ezwamite. Et na lokola makambo ba golo ba uto ningisa mukili awa président pa yeko fungola miso abi o. Makambo onde za kaboye parce que ba autorisation wana epasaka pas ba mouya ya wana ba pesa ba responsabilité wana. Ce qu'on a minute au marge vous êtes là mais vous assumez pas vos responsabilités dans Yangwano Moni. En plus, papa avait un coup les canawana. Faire c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. C'est un artiste, oh, so quand les canines à place, il faut attiquer l'eau, oh, et pousser, combien de personnes, oh, bah, la faire. N'a pas producteur, bah, n'a pas nani, mécène, bah, n'a pas mikonzi, bah, yaya. Fali ni azawa na quoi ça si c'est des plaquettes déjà acquises. Maman, mon élo que il y a où tu bêta Stade de France et on a vu c'était pas waouh. Tu vois, c'était pas un truc de fou malade au Togo le bapunet a tiqué sur un spectacle moi retirer le sur la moto. Et le problème c'est que même où tu le Stade de France est publié mais Jules Stade de France et là il peut pongi au Saranate de Tommy ko Saranate Stade de France on a 35 que bouger mon kill mais bouger le remonter. Si go faire tant ailleurs au bêta na événement wana bah au moins là si go que mais moto il va bêta rabo na ba stade mais je peux te bêter ce stade ça va pas être pareil que moto na mususu donc toko tike la moto ya ko bêta te yango bo mona que moi babilo ka buzo ba ma gauche à droite bato ndeto bo cholo bato ebi ngako na ba ite na yo ki on pas la bino akomo lo bela pour la pamba mais faire ndenga zana tanga okende ko bêta le 3 a choqué mokili. Alors choqué mon qu'il ça bato bazo bangango parce que ça a choqué bato ba mona que mais artiste muso na Congo aza capable de beta ndula boy en plus sans autotune. Sans autotune toko saté tu vois et puis ndula ana evan bandula ya faire tant et beta mara et vanda rapendo sentir que nous les vandu en plus temps ba beta ka playback alors ça ba tele ka play papa va lingane playback ti. Ah non, mais maman, ils ont stade à Mounene, ils ont des équipements pour ça. Et ce balimba changer le bâtiment le podium en moins de 15 minutes pour ça les langues. Ils ont des gens qui travaillent pour ça. Ils ont des gens qui travaillent pour ça. S'ils ont envie de mettre quelque chose au milieu pour la bête en moins de 15 minutes, on peut qu'il toque. Bon, moi, la famille n'a moins 15 minutes, tu vas faire papa va le canana pas kabola lem sous papa ça peut bannir beau kabola lem so ma pas on bâti à 5 minutes. Yo mon été n'a mané ko s'installer no Tony, ba période a bête qui na Cameroun kuna et tout temps et tom tabanda zaki na kata ya nini ya responsabilité kuna ya banini. Au moins ne fali pe na coulisse. Ozo mo na pe fali nga zo landa et tout. Don de lango penja. Azolanda penda et toi ça la toi kota na tia kota ta babenga badaju azolanda ça toi kota tia kota ki oh na bi à l'époque on a pena mukala pena Holanda gauche azolanda na vestiaire kuna zolanda et pourtant c'est le plus vérité et toi et toi bien grâce à Kofi c'est une réalité agenda même Holanda George Weah toi la mutagenda Holanda même George Weah c'est à bois qui ça c'est une dinguerie. Ya boaka kalelo batu nyonso déjà bata Kofi. Bata Kofi. Ya créa na ba sécurité tout ya Kofi. Elegela nga. Na muto sa le sécurité za muta Kofi. Nzambe nga no ba micro kangama na nzambe. MS Rosumbe ya nano lelite ke lo bana chef no amela maya pio. D'accord, déjà babimi c'est là qui est déjà kambaka tambonga gouvernement déjà beta qui concert à Boupia. Quand soloba na bino ke fali ata Stade de France tant que ferry à kozala na bando sala ba soit fali ozala mal à l'aise, il ne sera jamais satisfait. Bino bota ki tembe, tiko ko miwa. Fali ozala jamais satisfait ata bobimi c'est le budget mobimba Congo. Mais ce qui besoin qu'à bord mora bo pesi feria il ne va jamais être satisfait dans sa vie. Ouais mais non c'est ça. Ngale lo na comprendre c'est. Moto ba bimi c'est le bon gouvernement petit double. Abeti Stade de France deux fois. Faire les kana 15 minutes mais mutema ezo soye carapace. Ouais mais ce que c'est qui ça ngani. Non, c'est ça. C'est pas une idée. C'est une dinguerie. Oui, c'est qui ça ni no Tony. Non, c'est parce que papa en fait que Babilo a exagéré à Koyemba. Après est-ce que ma boya on me mango di kolo ninga lo babina di kolo. Mais comment ouais, la pongi. Surtout le gars yebi ki alo bako ye ngone zonga na pongi. Webi papa ko la ta 2 jours.
Oh, papa, on fait péter la maman, ça bina nino. Brozo. C'est l'amour. Mais naza imaginer, oyebi que papa avait ataza matala batala na nino mona bano yemaka ndo rattraper bango na kobwaka. Siko le quoi le baba tu le ferais mon gars on boite la ronde moi je mange tout mais moi pour que ma voix soit bien il faut que je dors beaucoup il y a papa va ko là la tête des jours voilà et puis maman si là dis aux enfants de ne pas me déranger. Ah bébé c'est faire azana ba secret ba son ya ba stade tika non il n'a pas besoin de tout ça. Ane na ba secret stade bolimbo bengi ta fali na stade fali voir ma bébongo auto tu ne fais nga bata ma carte papa va le baki ke voix na ye ezwaka répondre ngo ba corde vocale na ye ce que lali e pemi ezaka toujours nani o donc nenga za na siko fali nazo ngana oseka ka pona yebi ke papa Hervé akoyemba na stade wana kanda akoyemba lokwa net bayebise ke faire eso sisi ko yemba bando yemba sute siko tikana sili sa ko yemba non mon siko tango papa ba ke una embele bino bande kona ya est ouais mi na papa na so yemba de bat bakamaka wa ou faire chante comme ça tala na ba warrior musu ba otala kuna ba obongo mala ba ko na bongo papa tango soko takaka Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Là maintenant go. Non. C'est l'amour. C'est l'amour. Nazoe bate musibi ya soko ekende côté nini. A musibia. Papa Hervé yaka tanana ni pono pesa bankanda. Est-ce que bakoko yana nani ote nzambe? Nzardo. Nazoe ke la fali mama. Bongo sto fali ne ba ovanda. Bavandi wala ba otala. Madiata B56 Soulé Fali. Ouais, monsieur a pemé na. Voilà ba la match na mi-temps. Animateur wana. Elo rezamba on siko ba la match na mi-temps ba mo la bela faire à tobeta. Fiko non là fiko. Ba fiko faire dingue. Fiko ma comment fiko nga ba. Fiko on est mana we. Voilà siko. Aigle yo qui peut monter aigle nous avons maman surtout ça baba c'est le camp simbi. Ou il fallait afali alors bien l'immigration besoin de visa ah mama ba visa ne sili déjà ba visa na déjà sili nazo que la fali mawa ouais il fallait pas ça rozala en tout cas c'est pas visa qu'est-ce pas na B56 en tout cas boza na kisi pembeni attention à fali nani na ya asthme wana za kanango ya pema boza na ya pembeni parce que so akoi bokoti on kana munoko bo pomper fou azongi parce que nazo mona nde papa fazo boma mutu akwa papa Hervé alors ben mino la guerre sera longue et populaire bo bonga makako faire akamtakanda allez yanga na nizo ya bien yango présidence il faut to senga parce que bango tout est possible na Congo. Papa Hervé tanga zoya aya na Kunzardo na Golbert. Yakaka na Kunzardo na Golbert oyena nani okombo ne nani danseur na biso okombo na comment il s'appelle danseur na biso ana. Papa Hervé bongisi nzembo te oyemba kuna papa Hervé. Kasi ya ezaka mobondo na c'est l'amour yo linga nzembo ni. Ba nzemba ba animation yango wana faire abana kaka na Evariste ayaka na Evariste ayemba ayeka na Golbert na tunanga na nani na musibia ya mais papa Hervé ngana loba c'est fini tango oyemba c'est l'amour kobina te pardon s'il vous plaît kobina te limbi sangana lobi na ngelo te mena sengi ka kobina te c'est l'amour wana modèle oyo zo bine nango wana regarde la tombo yo ya tu elenge ya kwesa ba silika ya bina pasuka pasuka pazuria mais c'est l'amour c'est dingue
C'est l'amour, c'est l'amour, C'est c'est dingue. l'amour. Pourquoi le peste na komi na kobina C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Gasko na amolaka image ya Fanzo na mitap na amona pena ke batie fera obeta ya vana. Et bon, na francophonie, au monde a été tango lela katanga moni Gims. Au moins pe otala ne pe match yango pété hein. Otala ngote. Nandimi te ka otala, on dit ka ba yetango na. Mais est-ce que le problème c'est que linga ko ba la ça peut Congo ke aza congolais ali atala ba match. Donc linga ko filmer ngo tiango na ba réseaux sociaux. Siko na mituna est-ce que ko sala ngo tanga mona fera do les gars. Nandimi te ka otala. Otala te pas lingo filmer faire te quand même. Peut-être à Otala match, mais tant que faire en ligne, les gars, à Otala té. Kutu ba match na ba etoni ni machin, hein? Mutaki pa bino azata na président ye mokaza na raison. Match ça l'a organisé na stade des martyrs, match ça l'a piaka bongo. Match piaka président oyeba penza ke ba joueur etanga penza ya minene. Président ye mokona fali match piaka batu te. Piaka ya osakana te. Hein? Piaka oya piaka. Faire écouter ya raté, faire ya raté. Siko imagine sika moko faire. Je crois pas mon président pe batimbi babi o muto okaka boyela rabiso ye mais résultat malamu epesa na ngoti. Epesa raté. Eh oui. Je crois pas mon président son pe babi c'est bon maintenant to saleli epé trop. Moto beti babeti c'est bon. Babeti c'est le stade de France venait bato on le va mokili me le aussi fallait babeti stade de France musique ici. Ah! Faire azala mokili musique ici là. Mais non, là vous blaguez. Et puis les trois, bon mata, bon kita, ce papier avec tout zang sanjemba est. Ah non, beta nangote, Après pour beta ba olimbela. Non, je crois que n'antimite ka obeta on je ne pense. Non mais BDC a beta ba olimbela. Non, n'antimite obeta. Non, BD faire hasard artiste du peuple, pourquoi pas bêter les gens? Beta ba mon ngoko. Je ne pense pas ka obeta. C'est juste un message qui va passer. En fait, une analyse par rapport à ouais, mais elle a pas tort BDC parce qu'elle a trop de temps pour faire la guerre mobo. Julia Kuta a bel éliminé est kuna. Ouais, mais en fait non, je crois au moins je crois ba pese da ba instruction sala ka nini ba pese ba ba instruction ta ko éviter ka loba ye moko na ouais a éviter kaka ouais parce que nan polémique sala ma inde to ba nan président kuna ba constitution en plus président peut avoir la mauvaise posture en micolo a la mauvaise posture en ce moment temps pesant. Non, nini ba prestation ezalaka chaud. En fait, tu donnes quelque chose de chaud. C'est l'amour de bête là ba bizorbi ou bizorbi. Là ba vandi sam te go beta kuna. Allez Vandisa. Nakini? Hein? Na Martin. Na Liège. Zaba danom to bazala kuna. Donc, on revoit ça bien comme il faut. Allez, Vandisa. Yo. Pas peso micro. Webi fali souci ezalaki miteka na badanoa kuna bayoke ona danoa kuna batala azomona ndo oyebi ke match eza organisé même na FIFA na kati nyonso. Est-ce que tu sais ça? Oui. C'est pour la préparation pour la Coupe du Monde. Fali MS équipe a fali bo fongo la mise ezaka na rappeler bino boyebi na bino déjà mais pour na pesa bino quand defona c'est la bino rappel. Est-ce que baby que match ezokota na ba chaîne ni ya ba sport wana tout? Est-ce que baby hein?
eza ba FIFA na kati omona ba sponsor na nini kuna ezo circuler kaka papa Bean Sport. Omona kaka producteur moko danois kuda yeko luka fere na Congo. Maman a ouvert Nicolo ministre sport ndenga zo poster papa Hervé Botala. Omona kaka yeko luka fere na Congo. Parce que le Betis Stade de France, c'est celle de l'Oroté. Betis Stade de France, c'est l'Oroté. Tu vois, quand ce sera Betis Stade de France, Mokile s'arrêter. On vit ressusciter, on respirer sur tes talents. Mokile continue à faire un bêta. Non. Franchement, il prend du opportunité. Libanda Zakara Salinio surtout pour batia bango esimbite. Yo ba bébé c'est ton babimisa no nini yango yoka bango ezango pe concerne binote ezango oh d'ailleurs bazula kango trouble ka na annonce pamba ya ba bandi ba mais makambo oh ezana intérêt pour l'artiste yango fallait ba publication ya vite eza nango ka 15 minutes eza nango pe nini te eza nango le eza nango ya tie komi ndako o banda kotinda MS ya seke eza la passe na bango akendaka na stade kuna ezaka quand même 40 minutes esa la passe ai ya aïe, et ça la passe. Bonjour la famille. Bonjour DM. BBC, et puis match amical au Sénégal a bêté match amical moko boé. Et ça qui plein, Youssoundo a bêta rendre Ferrazo bêta. Bah Sénégal bêté qui match moral. Donc, et ça la passe. Et ça la passe, n'a sabino. Bondi mate ekomi o bokabula ngona nani na naza ekomi o biso de tozabo o buzoka mutim ezo sala passe na zo bisai bon naza yembani na yembana biso naza oyemba ne pe ba ndombolo na ende nga yemba ka okabula na naza ya na problème te eza problème biso de ça que papa Hervé abeti visibilité ben oui visibilité na lobby noko ata okabula na naza biso de ça papa va saini abeti c'est ça. C'est-à-dire que voilà caméra mo beta à 360 degrés na kati ya caméra na kati ya stade oyo ezwaka bato nyonso tout na oyo ekenda kozwa sika artiste azo prester donc ça fait en termes d'image de vendu. Il y a des gars au Saranate. Il y a des gars, il y a visibilité. Par contre, il y a presque papa va lobby qui a boy ko kabola. Papa veut pas boy ko kabola. Les sociétés comme la air na ya matière presta que na et tout. Est na boy ko kabola, faire boy ko kabola. Boy no kabola ya. Et puis tant bagoula to zo actualité na biso to panja ngo partout. Encore biso to na page. Toi na nyonso. Ya mais traité zakaka ale lianga bore. Lianga bore. Lianga sala sauce. Sala Yes, c'est l'amour, c'est pas fini. Makamune zo sala ezo yokana te. Kaka local kaka mutazo zwanga makamune zo tazo kena ngonga international. Nazo kufa kaka kwe. Ya. Fallait qu'on m'a faire la poison hein. Et loko esila raté ba wole la te. To pe sa tala ka. Yo. Soko linga ka Jésus t'appelle mais pim. Soko linga ka Congo beta maboko. Mobimbe gangi ewo mama na ngapya kufi. Soko linga ka Congo beta maboko. Soko linga ka Congo. Congo. Soko linga ka Fati beta maboko. Encore faire un peu pour appeler ça sous sentiment là. Soko linga ka Fati beta maboko. Papa avait boire ka Fati libanga. Boire ka libanga.
tokolingaka Fatime Beta maboko. wana ovimbisa esu Fatime mutu faza olelo lisusu yaya